bandeko eloko nini etindi bana mbinza bake ko filmer Thierry Olomide na Canada nini epousse bango bandeko na ngai e pona nini na ba famille na biso soki eza na moko aza musicien to aza star to moko asimba mbongo soki problème ekwei mosusu mutu abeli liboma to mutu azwi problème pona nini babambilaka bato wana basimbaka mbongo to oyo bazalaka bastar e tokoyeba vérité na makambo oyo tokosala ngana bino analyse parce que bato ebele bakomprene na réalité pe ya bapoto te bato ebele pe bakomprene na réalité ya vie te en général. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager bandeko. Lelo to ko sala analyse o ezo circuler na internet na actualité o ezo circuler na internet concernant ya Thierry Olomide oyo aza soi-disant petit frère ya Koffi Olomide ya Mama Rifa Agweba aza petit frère ya bato ebele ya famille Agweba mobimba. Déjà selon information na famille Agweba babota bango baza 5 et baza 9 plutôt baza 9 ne babota bango na 9 personnes wana moko atika bango veut dire que bazalaka sous 9 te batikala 8 na 8 wana moko ye wana bake ko filmele biso pa bana mbinza na Canada moko ya bana mbinza afilmaki yango abwaki ona groupe na bango ya bana mbinza eza na ba communauté congolais mingi o bazalaka msu biso bana bandal mingi basala ba groupe na bango biso bana ya Kingasani basali ba groupe na bango o biso bana ngingire izala toujours bongo bandeko na ngai e na groupe wana tango batie moko na bango azyango abwakeli biso yango na internet de bomoni information eko circuler que Thierry Olomide Thierry Agweba et tout Koffi mutabebisa et tout et vidéo wana ndenge ko circuler wana bandeko biso tokoya ochango ate pourquoi parce que YouTube vraiment ekomi na mambo ebele mais na kati ya vidéo wana so boke lukango na ba TikTok Thierry alobi papa na bango soi-disant ayebisaka ye ke nenga koma wana mutasala ebongo eza papa na biso Olomide papa na biso Rambo. Mais est-ce que c'est solo bandeko nanga to bosa na ate bandeko elo mono yebisa bino na ba famille eza na bandeko ebele bakoma ba feneya na ba famille pona nini parce que ayebike ndeko nanga akoma na mbongo donc so ina sengi na opesa ngai alors nakoma nanga bimela nakoma nanga bisala na luka vite or bandeko tokozala toza famille moko mais oya yo yanga preuve ne nakoza na bana na ngai bana wana baokomaka ya yo ata mokolo moko te baza ya ngai mais baza bana na bino na sens ke baobenga yo papa leki papa kulutu mama leki mama kulutu mais baza bana na yo oyo bimisi na muchopo na yo te différence wana bandeko basala yango te bato bandeko bayeba yango te et puis likolo nango bandeko na biso mingi bakomi bafeneya po ayebi ke ndeko na ngai azaka na poto ngai na Kishasa ne na tikali na nga boy non sa na nge eloko te viki apesa nga na facilité asalaka boy non sala su eloko te bakomi baparese e abosani ke ndeko wana kopesa nga lelo lobi me lobi kuna pa olemba na ye akoka suko pia nga te babosa na yango moni baloba na mokili fo otayela nzambe kotayela mutu te et déjà eza na ba grand frère mususu ba grande sœur mususu même ba petite sœur ba petit frère mususu o bazwa akopeso lelo amoni lelo ngo tanga pesi yo
oke omeli masango komo langwa so ba pesi ombongo yoka kosombe lamba o raisonnera vie na o futur te o raisonnera te lobi okoko mape parent o raisonnera te ke mbongo ba pesinga na lukana balusango ata epesa nga quelque chose ekosungaka na vie muto pe azopesa ngai akoki na ye mpe kolemba bandeko ebele bayeba yango te e biso baafricain biso bacongolais toa makasi na kopesa bato faute namoni bato ebele baoloba Kofi penza asundola ndeko na ye eke ezongi wi toyoki ndeko wana mais est-ce que toyoki Kofi? Question mark. Po toyoki penda chéri nenga lobi video na ezo circuler me bandeko ebele bawelika koyoka oyo chéri alobi me batali kutu teke bayoki Kofi te bayoki Mama Rifa te bayebi te likambango eza ndenge nini po ekoma bongo bayebi te me directement ekomika deja ki Kofi penza ye mtamona mbongo ye mtazana ba mapangu ye eke ezongi me babosani bandeko nanga ta place biso ba congolais tozalaka et qu'est-ce qui prouve que ndeko wana basundola ye? Qu'est-ce qui prouve que ndeko wana batikala kosunga ete eloko ezo prouve ezate makasi emsu basundola ye bapekisa ye tika masanga emsu bapekisa ye tika luka musala ya malonga tanga ba classe emsu pe pone eza na famille ya olomide mingi presque baza na poto bango nyonso na Kinshasa wana c'est comme si Kofi atikalaka ye moko même ye mutu azoloba makambo aza pe na Canada na atinda ye na Canada osutuka peka Kofi wana mutatinda ye na Canada me ake koluka me emsusu aboya koyoka yango esala basundola ye soi-disant à vivre à vie wana ça fait 6 ans ndenge ndeko na biso chéri alobi ça fait 6 ans na vivre aka boye na Canada kotale pe boye apparemment mutu pe ezosala nango po makambo azoloba azoyeba yango apparemment penza mutu ezosala koyoke boye mutu penza ezosala kwazoloba pena makambo mais so photo yeba eloko nini esala vanda na balabala. Est-ce qu'amelaka alcool makasi bandeko na ye bapekisa eto bapekisa ete po meme ngane na boye soko zo sa makamoko boye oyo ngana onsepela nango te na oye biso sala boye ozo sala boye te na zo sunga yo na osundola na ngayo na osundola yo bandeko na nga po ozo cha teti ozo cha teti test na mutu na yo ozo lingo sala te po ede biso nyonso tozala bien alors biso tozalaka wana te tozalaka ba stress na yo to salaka boye oui azande kuna bango faut ba soutenir ye mais ba soutenir ye na ndenge ni imaginez-vous oui avandi wana apesi famille soni siko soka bandai kokeko yiba oyebi jara soni o anga yo sa famille agweba wana anga yo sa famille olomide soni makasi potalaka bino foma boye famille kuna bino ayibaka mais écoute toyoki mambo yiba te mais sauf que avanda wana ekoma basungaka ete Kofi mutabebisa ye Kofi ye mo kutu bana na ye nyonso baza envie non toyoka te ke alekisa mwana ta moko bande kone nyonso baza envie si réellement Kofi mutasala e bongo alingaki alekise mais nga bomeka mbala moko te bande kunanga tozala pe ba réaliste non totala pe makambo to oloba soki vraiment ezalaki bongo senga bomeka mbala moko te bakataka masolo mbala moko la awumisa eke ezongi bozomona ngo te mais soki asali yango te emsu saza na programme na ye te emsu eza lukuta emsu basundola ye po bamona ye kaka makambo elengi te yango esala basundola ye. Alors pourquoi kokeko latisa mutu makambo et na communauté tozaka soki tozwi likambo eto lati yango lokola ya biso eya kitoko te bandeko na ngai nde baloba mokonza mboka yoka litoi moko te foto yoka mato ebele totika oyoka litoi moko oui toyoki alobi mais foto tika ezali ya koyoka litoi moko eza mabe makasi
faut koyeba pourquoi basundola ye eloko nini sala basundola ye mais noko ya ko juger o biso to ko juger famille Olomide en tout cas nga na omona ngo sens te pona ba famille bele bande kona biso ba okoma ba feneya pot ba oyeba kake ende kwa kosunga nde kwa kopesa alors ils ont comme ça bande ko bele ba feneya oh lelo na opesa o lobi na opesa o mena mutu lobi kuna na olemba te na olemba bande konanga est-ce que boyeba ke poto oyo bat baluka kaka na kende poto est-ce que boyeba ke ezala na makambo ezala na suka na makambo na poto isifi kaka mususu os defo babiloko bato futaka banyongo te yango moni bande ko ebele baza ba clochard na poto aza normal mutu ezosala kitoko me azangi esika kolala azangi esika ya kochane fiske bilamba na ye azangi ndako pona nini mususu asalaka te likolo nango mususu akenda odefa bamituka batu akenda okota banyongo na babanka futaka te deja na babanka poto soko okenda kodefa mutuka ndako futaka te baoya botolo yango baotika o maboko pamba o toyokaka pena fere egola yemba okozonga maboko pamba okozonga maboko wololo bakotika yo na balabala bandeko na ngai okozonga pena maboko pamba elelo bandeko ebele bazopesa bakofi faute boyebi o eleki te boyebi te nini esali ke mwana mobali wana se retrouver ndenge toyoka mawa wana ndenge bafilme wana parce que apparemment komone boye on dirait mutu ezosala mutu esalaka bien te makambo akoloba wana limite alingaki aloba ngo donc oyoka ye mutu ezosala e ndenge mutu ezosala wana peut-être elo nini esalaki akoma clochard ngana bino question mark toyebi te eloko nini ekomisa ye na balabala na poto ezaka te so ovanda na balabala oza mutu aliboma te okozala pe normal oza mutu aliboma te movanda na balabala mutu mususu okanisi oza mutu aliboma eza na bato mususu basengaka bato bambongo na bapoto wana nde totala bafilme ozomona filme moko ezoleka mutu aosenga oloba wana mutu aliboma te fo verifie omona bo aza mutu aliboma te anormal aza clochard alalaka na balabala mpona nini mususu bakanga ye na badroge mususu mpe mbongo nyonso asalaka ekendaka na oka na masanga mbongo nyonso asalaka ekendaka na oka na badroge na basigarete esko ndenge aza wana shwa eza te babotola ye nyonso akoma olala na balabala moye mpo kesenga ndeko boye nalalaka ta mpa na yo eza te mpo ofutaka banyongo te record na yo ebeba me bandeko ebele bayebi yango te lelo ekomi Koffi Olomide alekisi akomisa ebongo bongo ye mutu bakomisa ebongo mpo anika baboma ye kaka te ola okomisa liboma bongo bien sûr baréalité eza ebele mosusu toyebi te mais topesaka na faute ka likambo te mbala moko toyoki pio biso wana totalaka baparametre mosusu tolingaka toyeba esaloko nini esali ekoma boye vraiment ezala bien bandeko mais noto ya kaka kokondane biso toyoki wana yango kaka biso toye nango eza malamu te la famille eza bien te Koffi Olomide yango akolekisa bandeko totika sabana na ye te aoyaka kolekisa yo vraiment ndeko sika ozali biloko mosusu tondima yango na loyenge te bandeko na nga biloko mosusu fo toboyaka yango tolingaka kondima bindima te na ndeko oyo afilmaki vraiment eza pasi mpe mawa ntango oyoki likambo ya bongo mpo ani kondima kofilme mbala moko olo kobenga famille na ye si réellement oyebi famille na ye fale kobenga famille Olomide oyebisa bango boye ndeko na bino ye oyo namoni ye awa otala nao makambo azoloba mosusu mpe bakokaki kozwa ye mosusu mpe balukaka ye bamonaka ye te mosusu bakokaki mpe kozwa ye to kotinda mutu aluka ye azwa ye bakalme ye nini ezosenga nini mosusu mpe akochange siko bota position bongo vraiment eza pasi mpe mawe communauté ya moko mpe tozalaka mpe mitu esalaka
tosalaka mpe mitu esalaka. Imagine vous ndeko na yo bazwi ye na bavideo bongo esala ndenge nini, eske osepela nango? Osepela te. En tout cas toyeba makambo mosusu tosalaka avant osala makambo mosusu bandeko na nga. Vraiment faut totalaka totika osala makambo mosusu na baloyenge ya malamu te. Kopesa baninga pasi michaka akinga so bosalinga boye za ndenge nini. Voilà bandeko na nga. Toko sa mo analyse, like, partager, bisous bisous.